Je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'argent. Sauf que matin, il faut qu'on s'en qu'on accepte Bilamba, qu'on accepte Makabelo, qu'on accepte ma chaînette. En tout cas, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, Milo. Milo, pourquoi? parce que au bandaki au bandana Alain, au saba folie. Au somba 20 champagne na boîte. Champagne moi combien? Au mila. Et au se pesa ndoto. Isa yoti. Au bala miloti. Au sakana mbongo na yimo. Kono mbongo sani. Au li mbongo niti. Siko moi sina. Au li mbongo te. Nga camarade na nga kufeli mama. Baninga na soba olata. Nga lokolata uniforme mona bango te. Nga na mo salaire. Mo be na nga na mbongo. Bayemba ke na banzembo. So babwaki gabi sana fu mwana yolo babwaki ale mabana mwana yolo. Pardon. Il faut dans un sac à sika, les papas sika, et lamba sika, il faut na tchakabe la sika. Et puis lunette nanga. Na lobby il faut aller bana na mikeo ba oli mbongo na yo. Usala ba na lobby. Je suis ta femme. Tu es obligé. Je suis ta femme. Ba oli akutu ngo pamba pamba na. Basali nini? Basali nini no bala bango? Ba oli mbongo na aussi. Bazo ba poster partout. Yo kanisa tanga yo bloquer ngai. Ba to yo poster ba vidéo na bana ba poster ba vidéo. Ngala mona ngote. Na mona te. Wana bilamba. Ok, c'est pour la circonstance. Et puis, il faut la cotisation pour l'emba et côté les mangas. Cotisation, c'est pas un problème. Ceux qui pour la circonstance à ma tanga, on a obligé na sombelo kabelo sika, na sombelo bijou ya sika, na sombelo elamba ya sika, na sombelo sapato ya sika, et puis na peso mbongo ya make-up, et puis na bakisa mbongo komela masanga. Wa mo si ma paix, wa mo sa dépense. Moi je croyais que on a aussi un bout pour le que chérie na moni ma terrain mon bon à côté à bibo na moni terrain mon na peso mon que soko piaka to zo hange na ndako yo ko zo kimia te sana promettre matanga na lemba nga na quotité bakazo mandomo ba mona na lati bilamba o ya kala na hangenda o zo te c'est pour l'occasion na j'ai l'argent je peux te donner mais c'est pour la circonstance matanga pour komi lakisa que on de moi ça là na ko salaire na komi lakisa nga mo salaire na ko salaire ba tu ba ko sentir nga mo salaire mo ba na nga o ba posta ka ye asomba ba champagne na ba boîte azo changer ngape moi si na ye na ko changer faut pas sentir nga égoïste motema mabe ndoki mbongo na ko pesa ngai il faut pesa ngai laisse ko pianga mbongo na te yo ba ko bomba mbongo na slip soko bomba mbongo na slip te na kozwa tema mabe bon zo saka nango bana na mike bazolia mbongo na a dépenser bi 5000 esili 10000 esili pour pesa nga $1500 nda mo nango grave na somba terrain na bibwa tout fini na bibwa on est imbécile live donc so passer en live le so continue na live donc abonné na yo ba comme mona en direct OK comme so na bango o se ba tapoter parce ba tapoter mbongo ekota na compte tapoter mbongo zokota o tapoter la compte bancaire de compte bancaire au récupérer la compte bancaire bon bango ba osenga nga compte et quand c'était avant monétiser ni compte non non et bon nga kuna yebi na ba abonné belé non monétiser on est français donc nini ka c'était na compte do na monétiser dans la sorte que nyoso oyo sala ba vie oyo ba do sala mbongo ba ndo kota siko ba cadeau ne ba lo to na cadeau to tina ndenge ni na carte téléphone et quand c'était ba to ba talo wana ezala ba bilongo ba sala TikTok acha awa so mta tindi yango do atindele mbongo au moins monsieur sali chapeau et ça bato musu bazingi ko makambo sala te ba te bele ba ninga makambo sala te ba fana lika TikTok do ba lia kana TikTok vina ba TikTok ba mbongo ko za ba prévu ba combien te ba zo apina ba mbongo oza ba $2000 na ba 5000 pe ah bon oh basala ke so eloko te afani na ndako acha TikTok na led wana vina e TikTok mbongo eko taka na TikTok ah bon oh je me rappelle ça oh ba 2000 penda ba on vivre penda maman on a de on a na 2000 on est sur penda na TikTok makambu ko na mekana tapoter non c'était faut ça la ndé maria tout monde ça la mon o chepe na boye ofandi akoko mo loba e mo so bina anga mama mukolo bona bana ko bina ta yo mo kwa ba maria tout monde ça la bon na ba ça na kopo
Boni. Mais aux autres canate, problème ni. Mais natini batu déjà 2 fois kuna. Natini batu 2 fois kuna ozo réagir te. Ozo réagir te comment? Hein? Oh. Ah papa, ba fille basuba la bango ba langwa longa la bango apangu sina ya boaki apangu sa boaki cantine ezala. C'est que yo chasu cantine te. Papa mouchoir yozala tendeni. Papa, tika ba aventure. Soko ziko côté mususu tika ba aventure. OK? Nazozela ba papier. Na butwa lelo ngana nazozela ba papier mouchoir. Lelo pesa weekend. Na tongo pe na otinda ba papier mouchoir ba ya kozwa. Hein? Tika ba aventure ozo sala wana, makamni ozo sala wana. Oh, tenga nazozela na pokwa, bat ba kota te na bien. Na ebite. Bino so bo basale bino makambu. Tala. Bino bo sakanaka bat ba bela maboma bazali. Ozo comprendre. So basale lio likambu, boyaka ko renouveler te. Faut qu'on ait renouveler pour ma kamna yo sa nini e mata. Bino mo beta tala yo, bino monya ono église. Ato kete za problème te. Awa faut renouveler. Basale lio makambu yaka ko renouveler makambu na yo. Oyoki, yango mo batu bazo kauka. Hein? Yango mo batu bazo kauka. Ah tika ba aventure. Tika ba aventure so linga mona yakuna te. Tindela ba papier. Ok. Nazo zela. D'accord. Si ma carte téléphone comme ça. Non, là, il y a un paramètre. L'année dans un paramètre. Chérie, ça va? Moi, on a la sanga awate. Patron, on a aussi quand même un salade. Chérie. Il s'en va, c'est une bonne nouvelle. Il se lance dans le niveau où c'est quand on a un sentiment. Chérie, on raisonne ni si aussi qui tu es loba, on raisonne ni. Non, on a moni. On s'en a mon et mon salaire pour propre propriété dans place am salaire. Yo éviter que son mon salaire est propre, ça pas bien à client. T'es ya gérant. Oui, bien sûr, mais quand même à cause de la saleté, t'es mon bal là. À cause de la saleté, t'es chérie. Ok, on nous intervention là. T'es inglés agissent. Tu n'as pas cause d'intervention là. Pour moi, non. Est-ce que vous dites qu'il y en a un s'il te plaît? Vas-y. Tout d'abord, sur un cas de société, yo polo société. Au point qu'on a la kanda on a bana no ba travailler par noté. Il faut avoir gentil. Vous avez un gentillesse, c'est ça ma vérité. 2, à moi na oyo, abana na nga lilote na umeli na ye. Aka moi na otika na moi. Na zaye na posa. Pendant ça, l'espace dans la oyo, on a commencé à faire la publicité. On a benga bato chaîne. Baya, mais bah c'est un babigo. Yo zo kene mulai pa ma. Soboza na. Et donc avec TikTok, filmer. Soko filmer yo moko zo loba zo tanga comme espace na place ezali na 7e mairie boy na bozo tanga. Vous savez, c'est la TikTok. Oui. Comment ça la challenge, les bananes, les binaka, les bases, ça la TikTok, il y a un peu ça là-haut. C'est juste, na zone la sabangue loko nanga na salle publicité promotion nanga ba action nanga ba activité na sala ka juste ngwana yango wana ozo ebisangai. Parce que na carte ya Bible, Jésus-Christ de Nazareth, tango asala ki Bible na ye. Atika ki koloba mukolo moko te ko banana na Genèse Apocalypse que mobile il faut qu'à ça pour la moi cité pour ayeba soka lobi ngo ba te bere to kota difiro pour anini muto mtazana guna ye alors zaka la kimia so moninga na so na mutu mobile na ngako mitulisa makati hein buzala ka kimia zaka poser na za ye yo ka sine na za wana na ozaye mu msisi wa apare mais quand je vous monsieur c'est quand même mon père bon c'est là que c'est comme bon problème est que non pesa mais bi que à moi ma belle oya soute kwani na sune teno pia yo so yena ndako na popa le no pia na minute mbongo nyonso tuna sina tina na ba mais ce que zo ki manga poani omoni nini oyoki nini
Penini kaka. D'abord, il y a une longue macanis. Si le bien long la macanis, il faut long la macanis. Tu sais qu'il y a un musicien. Tu as la coulisse. Faut te voyager. Continue. Il faut te voyager. Donc, quand tu répètes, répétition, mon coup, pour exemple, c'est un peu risqué. Moi, ça y est, non, il y a des. Est-ce que vous pensez que vous avez un peu de temps? On va faire combien? On va faire ça, on a pris. C'est bien, on va faire prise. Donc, combien de temps na yo baye mi la somba? Vous m'avez raconté orchestre, mais merci, la mousse là. Pourquoi mais ça t'es bon ça? Mais ndenge on le bina na poko na ndako isaka mambambo. C'est comme monde ça na tant yo kimanga. Ozoe ba peki moi si nanga pasa pour ça olia. Na yebi après c'est comme ça ba suo moi le patron na solo na travailler bon côté. Na moi si comme iboye. Na lobi kaka. Mais na salelité. Pas servir moi mais là. Bonzenga. Bonzenga. Comment? Benga. Tu es servi. Il me doit servir. Benga moi nana. Oazo servir. Il me doit servir. Ngai mama. Maman restaurant. Aussi ici hein. La sauce. Bon, quand nous vite bon foufou. Moi na Ni on se comme bon. Et je sais. Maman. Papa, ça nous kinga na lam. Papa, pesa maman. Ça nous ki, ça nous na tiki. Mbongo ya. Mbongo foufou na poisson. Na pesa kiyo. O pesinga mbongo. Na pesa kiyo mila fufu na mila biloko yo mo pesi biso soupe. O pesinga mbongo. Na pesa kiyo 2. Papa, na butu to na moyo. Avant pesa biso biloko na pesa kiyo 2. Bino boye bo somi fufu 1000 francs. Na poisson 1000 francs. Na mawa na ngana tie bino soupe ma desu. Parce que ça mbongo ngo bo pesinga ngo wa. Ya no longa na mama na ngana ndako na biso pona ko escroquer vraiment. Kwa nini pona nini to longa mama bino na ndako na no ya oyo escroquer pona nini ezanga nini mama tana na mbongo na yo. Tana na mbongo wana. Banda tango banda otande sikondo na otande 2000. Ya za mama lo ba malembe. Na fingi mama, ngani na sabo na fingi mama. Omoso bo pesinga mbote na okanga bino mama. Non le pelo no kanga bino ten obike bo batali baku botema bokende botelema bokende mama tema pala bo betama bakute telema botelema bokende eza bien te otamsa yo jenga so otamsa mama na okapona yo yiba boni buzo babo botelema okay otanga telema ko bokende samba suka opesi mbongo te apesi 2000 auto 50 kuna na nzela bapesi biso de papa bokeka te mama bokende bokepona watolisa mno bato bokende na tolisa mno bato boni boyoko yo jeune garçon boko teka ta maite po lesa mama na fo tabusa mama na po ya leo donc bima papa ko na te bima donc wana mona ote mo yibi boni boyoko tabusa mama na po ya ki mo yibi bongoko esa mba suka entre client on a hier soit comme des clients fidèles au plus on a 1 mois on a suivi 2 parcelles vous inquiétez pas ouais tout est chez Top et soit qui est on a beaucoup au quantième client il y a Michel Loba en fait Michel dans la promo choix sur la promo choix les promo ngala promo de ke ba ozwanga ndi et comme problème spirituel ngabo te eza un problème spirituel te un moment eza la ka pas 10 clients au seni oh 10 clients ko au seni mo no nitindeni comme ça ba wa tata ba 80 ans ko so ça m'amputé au kutana ba tabongo c'est comme si c'était erné soit kufi jusqu'au na scène yo kutu yiyo kai yede na kutani na koko mobwe tika mama tika na kutani na koko 85 ans pourquoi mindeli bazana olenga kabu kanza eza tout na olamba la donne nga il va faire à manger kastego sotenga te le va bien wana mbongo ti uzabo mpwani poza ngote poso yo uzika mbongo maman que son béla mba osombi chaussures osombi sac osombi perruque tu te rends même pas compte que fan dans la ndaku faut tellement professeur le collier non mais qu'est-ce que vous pensez que ngani naza parent moto boto lobini te bobo sanaka non en fait
Bon, je comprends. Oh, ça la manako, c'est être méchante. Biso ni so ma fia peko. Donc tu fan de bi ko fia peko. Donc ça li était mais comment que non attends mon boya normal dans tout chez na otinga na paye ça au lia pour dans un mais vous abusez de foi. Surtout yo peut-être tu abuses makasi. Oui bi ko pi etinga na paye ça ka mbongo no. Pour na ko mais on est où là? C'est bon, mais débordé. Je t'ai dit la vérité débordé. Quoi? Théologie m'a bien ma casse mes spécialités. Yo que yé bisanga que yo parent nanga yo koza parent nanga. T'es la pire esprit monsieur koza parent nanga. Ya moi la peko donc. Oh boniko. Boni biloba lo makasi boy. Oh, oyebi bien que mi colonne la boy non galérer oyebi yango. Mais parce que tellement libanda kasi belela yo koza parent nanga boni biloba lo makasi. Yanga na bota mona le quoi. Boni boy. Plus à peine perdu. La sala neti nini? Kete makala balabala oganga tenga na mote. Oh sala ngobongo. Na lo balona c'est lo. Te olo ba makasi. Na lo balona. Okwa ko tembela ngadi boso. On a tellement ko sala ma be. Ozimbongo mbango ko sembela mba. Ozimbongo mbango sembela. Ozeba te ko fanda ka. Et comme à la fin du mois, paye la maison, aux autres fout en d'acouter. Bonne boy, pour galérer. Problème est ça. Le quoi ngana e bobomba te. Le quoi ngana e bobomba te. Non zoma ila oyeba sikoko bomba. Yo ma ministre, yo ma député, yo no zala nango yo no kutana na ba pop nyonstu. Yo ne mto bomba ka kitoko ma chérie. Bomba penza, lamba lia no yati no zate lukuta no zalanga te na lobby yanga ça ya super na on somba super non on la tela on ninte. Milo, comment tu peux faire ça? Hein? Je te parle s'il te plaît. Comment tu peux faire ça? Hein? Quand tu vois dans la famille, n'attends pas que ça mon accord, ça mon avis, c'est ça? Hein? Et ça compte dans ça là pour la future pour la préparer retraite na biso. Yo to misa mo kuna na permission na. Mais c'est 2500 yango yo. Yango yana téléphone na yo to misi mo. Notification yeni ko misi 2500. Wa mjibio hein. Wa mjibio. OK, c'est bon, merci. Misi 500. OK. Omoni lelo. Le rôle omoni lelo. Omoni lelo. OK? Nazo benga gestionnaire compte a olongola kombo na oza so na signature na compte wana te et tika la kombo na ngamo comme ça ton temps so oza so na pouvoir ya ko misa ngamo to kuna kanta ko alimentaire ta compte ngo so ko tiaka ondio kande o tiaka ta mbongo te compte ezala ka jamais crédit ezala débité wanga no 500 lia 2500 wana lia ngo e ko sila semaine passée tu me as 10 000 ya yo. Bonjour. Bonjour. Pardon pour le dérangement. Bonjour. Ah, maman, là que bonjour là été. Songa maman aveugle. Non, moi c'est moi ni maman. Hein? Attends 500.
Yo, je ne gagne pas nice. Aussi, maman a bien, on va se faire une docu. Mais à quoi il a fait une docu à Bimissa? Est-ce que vous avez sans solo ma bé? Tu bien un moment en tout comme un niveau bien pendant docu à terre mon chose à qui n'ont tout quoi c'est sûr. Et je sais dans ngote to les ko bien docu vraiment. Mais parce que non bon beaucoup ngaba chance na nice. Bon. OK. Bon mettre là na venir pour bazana pour makamu na bango. Mamu kolo boyo. Tika na église au bois kai. Comme bouya. Oui, mais ma soeur l'équipe bien, donc match ça qui bien, ma bipé na tsaki. Donc mais elle a pas mauvais ça wa, ngala manager na ngai, na président biso. Ba on sombre na club mo bien première division. Mais pas mais ça que président ya club par exemple doute na ngai. Président club wana, ana ba doute. Mais au tchaki bino, doute c'est le côté. Ah makambo pamba. Et là comme ma casse déjà so sali déjà. Vous comprenez? Il y a un stress. Oh, mwana. Mwana. Oko bako zoayo. Yozo banga. Ndako soso kochi obanga ti. Ah ba banga rate. Bata minene baleka awa, ba ministre, ba député. Ozoyoka. Ngana gagné vina ngana ba ministre ba député. Oya oleki okombono ezali 1000 atabazaki 1000. Na kota 1000 wala kombone ko bima atabaki 1 million na kata 1 million na kombone ko bima nga saka na kate elo ni na ya grave za wana otie de bat bagangi wa nga esengo bo elo lokola doute elo ka pamba nga landela bat nanga landela tendengeni papa ba joueur ba yakawa maman toke wapi kasi totelemi nano o toke gambela toleka deya gambela tokomi na bongolo ebi journal lelo mpenza eza mabe tokomi wapi bongolo deja bato nyonso naosenga so balofinga nga te bafingi so bakatela nga réponse mabe te bafingi nga donc namoni totika na biso kaka kasi sikoyo oza na mbongo combien 3000 kaka 3000 Nzamba zwaka lokumu 3 millions seto sombi sa kombi ya loso ata ver kaka makala pesilaki tosoma na be pis sombi makala tosombi makala na sa kombi ya loso sa kombi komi cher maman ata sombi loso na makala tolambi kaka bongo oyo nzambe ya pesi bikasi oyo nzambe apesi tokomi erni nayebi te tokokoma ta ba 13h oyo nzambe apesi biso mpona lelo yango wana tozonga kasi tozonga tokesomba loso toteka sukali tolie mokolo eleki wana tobima lobi tokatakata kasi wapi tokata place tozonga ndeya toyelaki Oui, bébé. C'est bon, hein, commis. Mais où me dit boy? Tu viens te mettre, alors je vais te parler. Mais toi? Fandao. Alors, on a le manier en français. Lingala. Je vais te mettre à l'aise.
C'est vrai que tu t'es d'accord de temps à autre, c'est qui s'y biso, tu t'es ok, mais je me ressens. Nalinga ok? Excuse-moi, trop, kolobalinga la conversation mobile dans Kokate, hein? Mais ça, je crois que tu vas comprendre. Tu t'es d'accord, certes, mais Nalinga où est-ce que la classe nini, au tanga déjà, ou bien. Qu'est-ce qu'il y a? Michou. Maman na botama. La banda na rapé classe. Banda classe, on se met un peu ba uniforme. Maman pas se met en sac. Et maman papa la mate. Oh, désolé, je peux te poser des questions, désolé. Désolé, hein, désolé, j'aurais pas dit. Ça. Non, coller la thé, ça va. Oh. C'est ça. Première thé. Maman monsieur au couf. Ni wana. Si le pénètre la sauté. 8 heures, on va se voir en français, on se met non, coller la thé, je sais, coller la thé. Écoute. Coller la thé. Tu vois, la vie, elle est très compliquée. Moi, je te comprends. Je te comprends, tu as raison. Au Kyoyi, thé pour Otanga. Dans vous, tu es au classe et ta mère. Mais si Koufi, tu n'avais pas d'autre choix. Ok? Tu n'avais pas d'autre choix. Mais si tu veux vraiment reprendre tes études, moi, je peux t'aider. Je vais le faire sans problème. Mon gars, dans les études, nous, on charge. Ça va pas me déranger. C'est vrai que je gagne ma vie autrement comme je le fais. Je gagne ma vie dans le cola bâtonnier sauté. Mais attends, Zambé, moi, il y a ça parce que nous avons choisi. Donc, gars, donc aider aux zones école ou tanga. Tu as mis la bande, tu dois s'occuper de maman nani. C'est ça aussi le problème. Je ne vais pas te quitter, tu sais, mon lambi peut allier. D'accord, je vais essayer de parler avec les autres alors. C'est bon? Hein? Non, cela avant. Déjà comme ça, on a plus bon que c'est la même le col, hein? Yaka nano. Bon, ça m'a dit le hein? Nakosa sona na posa na yo. Luko servi nga maman ko. Téléphone azo mona te na mati ana mo téléphone te. Na mutuka pe na moni yango te. O cheki wa maman. Pierre na téléphone pe na sina bisaki bino. Babilamba na bino boye. C'est pas normal. Bato ba mata a bazo ko mena masanga awa. Bambilamba fait kauki. Bulungoli yango. Tu eza bilamba ya ba client. Bomboni ke bino bato bosala ki yango. Bozui bokangi yango. Hein? Na yebise bango batiko ça pour la propriété mais ba oyo kaka te. Je me suis dit que pini bango nyonso na tika linga moko. Ebite so mona. Ngo sa basingeza place otanda bilamba eza. Nazo yebate botandeli yango o peso mona ya bino moko. Pesa nga no téléphone na benga. Fongo la code. Mais apparemment Tino on a tika le monde na téléphone te. Ah na mekano le msuso pe na koti ka ona ndako. Attendez au sol na ngo na tika le monde te na ebite. Ah bon? Na ngo pe na on voit téléphone. Apparemment pe ba client pe basati. Tena lobi teke ba yibi on dirait comme si na bosse na mo. Ezo sonné. Même si bosse na ndako. Bina mutu ka pota ide ezati. Allô? Téléphone nangé comme pas non ndeni. Boko kanganga téléphone pourquoi? Nga za femme d'affaires. Moussa nangé za Denis. Pas jusque là. Pas jusque là. Wana na permettre en côté. Zouani no comme ça là. Nanya ngonga na ozwa na TikTok. Hein? Batu o ba na kacha TikTok mibalo ba na TikTok ba na babasi na bangote. Ngaso batu baso benga nga parce que non sa publicité yesika nanga. Oui, oui. Na besoin clientèle. Mais oui. Te yelanga wala to yoka te yelanga téléphone. Faut y en avoir.
Non, 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 non. On a débordé. Maman, qu'est-ce que tu as? Pardon, maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Nami le maman. Tu as tout ni ngana botaki. Maman na za mo malo mo na ngume ko mo bima. Emso na ibina ngati. So malo bango so bima ngana camarade. Attention. Pardon, maman. Excès des ailes. Attention. Au monde na ça bon a monter. Oui, maman. On quitte. Et là déjà monter. Au gros long en minute. Pardon, maman. Oui, puis moi, mon Dieu, quand on a été au Maman, maman, mon cours au banc, qui est mon téléphone. Et qui gomme? Maman. Maman. Oh. Pour le venir. Hein? Non, kokate. Où kokate nini? Makolo pasi. Kokate makolo susu. Mais au milieu comme akisi, mais mikolo ne soit pas ça suste. Le père a malamu tena po eka ko déranger fièvre salinga makasi. Kisi yango kutu na ko mona kana ba tonton na sokoli na ngina bima nzoka nde sila ki pe. O mila wana. Oh, kisi yango esila ki. Esila ki. Ça nini vraiment. Olma ko laisser la passe na fièvre susu. Siko na ki kutu fièvre kiti. Makolo. Fièvre bandi ko mata susu. Mukongo. Non, faut gâter. On va faire monter le bête dans ma cache. Nazoya. Hein? Hein? Et je sais. Et je sais. Est-ce qu'on s'est comporté bon? Bakato blaqué nanga. Oui, bien as femme d'affaires. C'est quand on a un téléphone. Femme d'affaires, on peut ça n'importe qui, n'importe qui, le numéro dans le téléphone. Et bah jeune garçon qui va comme la TikTok, la Facebook. Chérie, oyambi nani yebi sakanga na Facebook. Batu ba komana ba mbouyer bazanga te. Est-ce que moninga place na répondre bango? Na répondre mutute, ngeza juste quand on sa publicité, yelo konanga. Si muta komelio, au moins que makamo komelio est important. Au lieu de répondre, t'es bloqué directement. Oh là là. Bloqué directement. Afinginga te. Et au ben, je suis sûr et certain que toi bano so nanga ina mona musala parce que benga limona mona ko mbonjinga a. Donc au gangela ngo yumilenga devant mona musala na. Ya zala ki wana te. Asakte bo numéro benga ezaki ya nani? Ezaki ina ezaki. Pourquoi peut-être ko bengi na numéro na ye? Pourquoi? Pourquoi on compliqué? Non compliqué ta? On compliqué beaucoup ani. Ngala sana posaka ya téléphone. Soko lingi oyeba compte TikTok nanga, compte Facebook nanga, tout yanga. Problème ezate. To utiliser ngonga na yo. Wo fungula sika téléphone ozongo suté. Na kanya ozongo suté. To ba bêtise ngeli ka. Ba bêtise ngeli ka. Non supporter vivre non par rapport à âge, non supporter vivre na. Et le kono no baksa une infidélité. Est-ce que no baksa une infidélité. Tant tozala ngana yo, ozwaka plaisir, tozwa plaisir te yebisanga. Te yebisanga ka tant tozala ngana yo, ki mobali na ebujate. Te yebisanga ka plaisir na fidélité te maman te plaisir. Oh mais bobo, oh mais mataka ke mukolo. Mukolo ni na pia ko sentiment te. Maman ota parce que tu partages. Ki mobali te na ebujate devanga. Tu partages kango. Tu partages kango. Oh. Ezanimi. Bon ça va. Donc on bloque, on n'a pas de problème. Fongo la msous. Yo zana ba code, yo zana makambu tout. Mais ezaka juste yo gérango. Nga juste kaka na nini na ça ba publicité, ba promotion blo nanga. Zo téléphone ngo kasi gérango. Gérango non so msous. Zango. Déjà la suis. Déjà avant le baiser que j'ai dit ça la suis déjà. Eh non, son ma téléphone msous fongo la compte. Ata kimto luka kimya muluka ka kimya te na chakwa les na chakwa les makambo eloko bino ba chaîne bo koma nango so zo vivre kana mutu asa mkole pa na to memanga na déjà na stress vivre na jambo aya gérer ka ba propre bo so la kana ye o ba sanga so stress makambo ba téléphone gira ba TikTok na
obi que cette fois-ci ngana soto kabole non ngasi mobala boité combien de kabole nanga t'es même pas vas-y dis-moi le baso linganga suti le baso ko linganga parce que moi remarquer déjà un message omonini mon bat baso ko répondre ba ngasi ko na sepeli ndete liloba oyo lobi kendenge ozano so bebisa ba énergie na yo par rapport à âge ne lobi ngane na zaso na ba moment na nga mabe opesa nga zemite tant opesa nga zemi mwana na obengona papa te je m'esquisse ah nande zoba pona linga yo na s'esquisser parce que na tunyo nande zoba pona linga yo pona pesa obolingo ah apena pesa obolingo opete ulobela ngo mingi. Bonjour maman. Bonjour papa Nangai. Au kabelanga lipa pardon. Papa. J'ai le col au bungana ko kabelo lipa nga mama mukolo na zoke ko tambusaka mapa na ko kabelo lipa. Na kabananga lipa ezate yaya. Mwana yaka. Mwana yaka. nakabeli lipa nanga moko oyo soko yaki na makasi mabe etali yo nakabeli po bible ezoloba kabaka nde nakabeli yo lipa oyo nga mpe nazanga moto makanisi ya mabe te nasengi parce que mama nanga aza aveugle amonaka te donc totambola ne tosengaka ne mbongo lokola asalaki accident nde ngai naotambola naosenga mpo natika epe kuna aza na eloko olia te omoi nasengaki mapa namemela ye ata mwana ngai nayebaki te nabakisa moko ya yo moko ya mama moko ya yo moko ya mama zana peso na 2000 ofuta transport somela na mama sukali. Merci. oyo ofuti 1000 fois transport 1000 fois sombeli mama sukali yango oyo zamba pambola yo